Mobile mukolo auzwayo donc à cause auzo na ndenge mo boye na ba jeté abeta ko na nzela otika lo mona bitu na nzela te auzo donc na façon zilo na ndenge mo roté ndeni na ko zilo na papa comme si on ndambu ndenge ni kasi kitango mwana mukiazo tamwa mukiazo zo tata mubimba tata wana azana eloko wa munene mwana azana azokota na mwana wa muke eloko wa nzo Mobala papa mukolo pa ko edenga mais o moi mke pa ko me mape na vie aventure skongani na boye pona ngai nga na préféré na mibala mikolo te na préféré na zo génération non te na zo na ka mikolo mama ka mikolo ba tonton mikolo te ka ba koko me ba tonton pe ba eloko nzoto ya kote na biso mibali eza munene siko mwana za mwana muke mwana sikoyo azokutana na papa wana azochube njete mwana fungwa miti MTV tosabone sedola e mokonzi bebe secret osalaka no bololo te kasi sukali bebe secret Bala kin, bala poto, bala partout dans le monde. Bon, surtout balinga. J'ai le place Mbaya. Yo, autrement dit, aka mon couche de luxe. Moi, c'est taille, moi, c'est nzamba. Moi, c'est moi, mon couche à tonda par. Pas bamboni bassa. Toloko, le d'abord, on a ce balinga, on a lancé un cabo s'abonner. Donc, on s'abonner vraiment sur Eumel TV 1. Dans ce moment, on a besoin de tout moment. Donc il faut s'abonner sur Eumel TV 1 et puis sur page Facebook Nabiso Eumel TV 1. Caméra na Eumel TV 1 la micro na Eumel TV 1 to kitso na commune Kasa vous pour na solo na bandi na biso ya basi. To solo na bango à propos ya ce jeune Nabiso. Ce jeune Nabiso le leza pour ani ba fille ya kin. Ma préférée ali sou mibala ba génération na bango te. Ba comment lingaka mibalo ba mikolo par rapport à ba âge na bango. Yango na kiti caméra na la micro na Eumel TV na tambwisa ngo a na Kasa vous na solo na bande ko ngoto tuna bango le pourquoi balinga mbala génération na bango te donc ibra osunga ngana tambusa caméra na ngana micro na luka bande ko na biso mo bende ko moi si mo azo ya aya bien na hotel sa caméra pona solo na ndeko mbote tantine comment Naomi ndeko Naomi ta caméra ndeko Naomi nga Jenny caméra na ngaya Eumel TV na yo à propos ya sujet na nga sujet na nga lelo ça que moi ani ba fille génération la biso la bino donc on m'a préféré mibali ya mikolo et ya ba âge na biso ça pour raison nini et pour ça bino biso to linga mibala mikolo mibala mikolo ba za ba responsable makasi mobala mikolo yeba ko vivre na yo kozala na yo mobala mikolo au à l'aise ozala bien on se sentir que vous à l'aise par rapport à jeune garçon. Jeune garçon soit aligné au bout. Oui, bachaka baisi à l'aise à tête qui était aux à l'aise. À l'aise par rapport à lui, expliquez-nous votre parole là. Bon, mobile mukolo auzwayo donc à cause auzo na ndenge mo boye na ba jeté abeta ko na nzela otika lo mona bitu na nzela te auzo donc na façon zilo na ndenge mo roté ndeni na ko zilo na jeune garçon. Donc, ils ont bon. Nabi, c'est comme il y a des jeunes garçons, oh, bazala se respecter, oh, bazala dans la droiture, oui, tu comme préféré Mibala Mikolo pour baza bien, on se sentir aux à l'aise. Donc, aux alaka bien. Non, expliquez, toi, comprendre, expliquer bien, tu es à l'aise par rapport à Yannick. Par rapport à tu à l'aise, à beta oté, à banda ko bercer, donc on a ba qualité mon boye, le quoi mon colo, donc au moni. C'est que ba jeune garçon quand même ba beta, ba beta. Oui, ba jeune garçon au mona jeune garçon boye, on a bandé mon boye, ko gangela ko na bandela. Donc, auzo ka bien ti yangwana. Ba de quoi doit expliquer biso, de quoi ba non lire. C'est comme il on ba jeune garçon te. Non te na zo na ka mikolo mama. Non, yo vino ka mikolo. Ka mikolo ba tonton, mikolo te ka ba koko me ba tonton pe bazali. Parce que conseil ni opé ça bande ko ba sur âge na yo ba linga pe mbala ba ni ke ba jeune garçon âge na ba. Ndeti ba jeune fille âge na nga to déjà koli fo yeba. Oui, bah jeune garçon, t'es jeune garçon, on peut pas ici makasi.
abando solo makambo donc mais habité pour ba jeune garçon yo sauter mais oh la plupart baza bongo. Donc il faut eba. Yo bi ke ba jeune garçon so comme si ba jeune garçon sauter né. La plupart ba jeune garçon yo sauter mais la plupart sur 100 baza 90. Oh baza mabe ba bi ko ba tita baisse donc bizarre donc les a bien dit. Ni on a préféré. Bino mo boyo ki ne kona o minda solo ba ne kona ma bien linga e mbala ba jeune garçon ki. Alinga ba ngote ko baza ba tabuzoba. Ba jeune garçon ba beta ka ba banzela. Ba jeune garçon ba ga respecter ba cité. Ya mo yé a préféré kana mi bala mi folo. Bino ba to bolinga la mi ba jeune garçon a peki c'est bino tema. Ouais ba ka neni ya on ça 100%. Ya ba jeune garçon ba la responsable ba za. Dans 90 soirs, il faut pas m'appeler, la bête à mettre dans le là, on va mettre ta fille, on va éviter de prendre soin, il y a moins cité. On va comment préférer dans le la tonton, on a, mais tu la vie n'est qu'à battre, dans son tonton, c'est en sorte. Voyez, non, c'est comme ça, je n'ai pas en soin, merci, mais il est qu'on a envie d'attendre un peu si bichon, c'est merci. Merci. Ah, bah, yo baba linga ba jeune garçon âge na bango. Bino mo boye biso ba traiter bino bien so ba traiter bino bien te. Caméra na micro na na otambusa ngoka na osaka bulo na na luka kaka. Ba bino to ko yoka. To ko ye ba po ani ba fi ba ujana ba ma préférer na bango ba mikolo. Que mi bala ba âge na bango. To mo ndeko mobile pa télé mi to pousa caméra na biso liboso na to yo kapé ndeko na biso so si je na biso na ba be oui ça bien bote papa. Boni maman. Otuninga boni. Qu'est-ce que tu as boni? Non, tu as question na biso na boy. Moi ni ba fia. Donc na tena ngaboko. La génération lelo ba ko préférer mi bali ya mikolo que mi bala ba jeune garçon. So dans moi conseil on peut savoir so dans ma be ou ça bien. OK, basa la ka moi bien, la kaka. Ba kolo ba ko misoko ba so linga mi bali. Bakomi ke non obiso to za bakolo boy mais mikolo to na ba ujana toujours to linga bango ka to ka ba ujana ba ujana bango na tant toujours c'est ujana ne tombera jamais oni ba se mikolo te mikolo c'est so mikolo fanda na yo mikolo ujana na tant c'est comme mikolo ba seni te pona bango ba yebi ko shine o bazio ba bengo mo shine na yo mais ujana azoswa akabela yo on a bien c'est jamais ujana so azuya kabeli yo ujana so azuya kabeli yo on prend akabeli yo c'est ah mukolo so abengo mo shina ah OK ba ujana toujours ujana na ta OK ça bongo balinga bango te balinga ba ujana mikolo yo balobi ke ba ujana toujours na temps ka ba ujana papa na pena ndo na musaza lo pe mama lobo ye ba lo ba ayata malobo papa lo be ba ujana si je na biso yo moni ndeni papa wa 6 ans andeni do basi nini bala mike ba koma linga mi bala mikolo ke bala mike na bia bana mike ba papa bakomisi bana mike sukali elengi to wapi bana ujana ozomona wana eza mukop na bango na ba mère na bango na ba parler po mama un frère muboti akotika mwana abimina kola tolo polele alati nanu façon elateli na bango nanu est-ce que bazaba bana ndako to bazaba fazer question yo ki bien te za pour la mi bala mike ba koma linga mi bala mikolo raison za nini na bia kasi bazolinga po nini ba papa lelo bakomisi bana mike bilanga na bango bilanga neni expliquez-le ba ba comprendre bilanga neni to bake bana mike bakomi sukali koleka ba mama mikolo ba papa bakomokima ba mama wana yango bazwi elengi moko boye na bana mike sukali ya woni sukali neni expliquez-le na bia ba petit ba sukali po ba papa bakomisi bango tango papa zo akuti mwana muke azane mobimba azane sukali wana baza mibimba te baza ndambu wana ba papa wana nde bakomisi bango bongo kasi tango mwana muke azo zwa tata mobimba
tata wana aza na eloko ya munene mwana aza na azokotisa na mwana wa muke eloko ya nzoto ya munene eloko ya nzoto ya kote na biso ya mibali eza munene siko mwana aza mwana muke mwana sikoyo azokutana na papa wana azotube njete mwana afungwami ntango mwana afungwami soka mwana afungwami esili akozala na posa ya jeune te. Merci boyoki bino moko bandeko mibali boyoki bino mo bandeko mibali nde baotoloba po mikolo bakomala ya mabe mikolo baza subian te sije yaya mbote nga kombo na ngai Laurette la Perle. Bat misu bolinga mibala mikolo parce que vie eza pasi aza na possibilité ya kozwa te yango abi azwa ne mobala papa mokolo akabela ye ne ba jeune fille pe bakabaka mais mobala jeune garçon so mema ye na vie aventure meme na vie aventure meme na vie ya okabela ye te yango préféré azwa ne ba papa mikolo o ba okabela ye ba on marié o ba okabela ye moi $200 $300 $500 mibala ba jeune garçon selon yo mibala ba jeune garçon bakaba ba 100 ba 200 bazala tika ba papa ba mibala biso ba Kishasa ya ba jeune garçon ba komi mpiaker a préféré que no ko yiba téléphone mais a préféré na compte yiba téléphone après moi mobile jeune fois préféré na e que azwa na papa o asala kaluka vie bati kande kolinga mibala ba papa mikolo po mobala papa mukolo ko memelo pe malédiction na vie il faut olinga soso leke loko kokina mungongo na e il faut oluka mwa mobali mo ba jeune garçon ko baxelo un plus na vie ndeko na biso abi ke ye apréféra na ye ebi comme conseil na ye ba balinga mbala batata mibimba eza mabe te ba balinga ngo na ndenge bien eza ngo pe bien mais eza pe mabe donc quand linga mbala mukolo kwa aider pour ba difficulté na vie somo na passe na vie ba parents bazate ba parents bakufa afutela ke mwandaku asombela ke mwelamba aider na vie musa ko kabe mwa $100 abandoteka Pourquoi il y a mon babi sous son bibala ngomi kolo eza ba malédiction. Aussi ko linga bibala biko bibala biko. Kasna vi peto ya kapeko edanet. Mobala papa mukolo pa ko edenga. Mais o moi mke pa ko me mape na via aventure. Siko yo olo ba malo babi bale. Ka yo moko ba papa mikolo me la biso malédiction. Sko ngani na boye po na ngai nga na préférer na mibala mikolo te na préférer na zo génération na ngai. Génération on est c'est bon selon yo. C'est que mikolo baba linga mikolo batika. Batika na ba linga mikolo. Merci beaucoup, c'est plus mine na conseil là. Ça va ngape na sepe comme na bino merci. Toyo ki bino mo boyo ki ne bat balobi ke ba msu balobi pa préférer na bango mibala mikolo. Pour mibala mikolo ba eda ba. Mibala mikolo kabelo mo 200 kabelo mo 300 ko za pe na place ofanda te apesi so garantie ndabo. Ko za pe za ki ne loko sala te apesi yo eloko sala. Ya ba jeune garçon mingi ba aventurier. Musu so kana ina ye mo na za mwana. Et pas bango ba zo ka en charge, pas bango ba laisser ye, ba laisser ba ka téléfufu. Yo pe pa bino tam so souffra kana yo. E ko tana so mobile mo boy, azana e pa bango. Ça na ina yo elo mo parce que ye mo ka tana mwana, ye mo ka tana e pa parents ba ka téléfufu ka ne ba ka tela yo. Ko linga mibala mikolo eza mabe, eza pe mabe te. Pour ça qui n'a vu moi ya pasi dans ozanga na place olala okutana moi tonton mo a changé au vie donc on change au vie et nous pas pekinda changer au vie bon en bala non musu pesa kaka alongoloka na pasi wana ya après atiki na yo akena ye musu pesa ke soka bala yo eta ka bino mibale yamba ndeko basi ko ebaka ndeni ya otambola ma jeune garçon pe bazo abato en charge bazana bango okutapena garçon moi sala kana ye azane pe stable azape pa na ye adepriana so lingi na ye ocheno pe ka maelo zane bien akoede yo donc on soungana yo on sel yo même à 100% te mais à 20% on sel ya mikolo pe bazana bango bien ba jeune pe bazana bango bien quand ta yo mo kaka ya oyeba choix na yo na otambwisa ka caméra na nga na otambwisa ngo tozoluka ka tozoluka biso jeune so loza go wapi si jeune so loza kitoko wa ba sabu bakana na biso otambwisa ka caméra si jeune
Si j'ai l'occasion, s'abonner, abonnez-vous, donc vous s'abonner pendant ce que m'a dit. Vous avez les langues, vous CP là, faut que c'est quoi ça? Nulle part ailleurs qu'à la EMLTV, ils sont les mots secs, quand je suis pas sec ça, c'est sec. Donc faut s'abonner quand la EMLTV, donc faut s'abonner vraiment pour eux. Quand on va nous sec, dans la EMLTV, on peut s'ennuyer jamais. Donc jamais on s'ennuie. Quand la EMLTV, autant que ça la caméra, que tout un de moi si moi ça peine, comme moi ça peut pas ça, et pas dans les gens. Donc pour sa caméra, il faut se le et vraiment la micro sur EMLTV. Il faut se le pour te yoga. C'est alors il est. Pour y pas de jeune fille. Bonjour Yaya. Bonjour. Comment on Yasmine. Bon de quoi Yasmine c'est côté la caméra. Caméra on a la micro na biso EMLTV 1 et liboso non de quoi Yasmine pendant cela non à propos si je ne dis. Si j'ai envie sur les appuis ni ba fille aller là ba jeune fille aller là. Vraiment préféré mi balle la micro là qui balle la génération na ba. So pour expliquer biso le pourquoi ba jeune fille ba comment il mi balle la micro là. Bamsusu basalango par influence. Influence abaninga ke alinga ye aza mbongo osala yo olati sobwe. Mususu amona muninga elataka bien ayebi psika zo mbongo te. Mususu eza seulement ba parents na ye possibilité na bango baleta ke bien. Ya encore azani na ba moyen atika ke olingana nga papa na mona kaza na mutuka na mona kasela na mo téléphone mo bien osala nga na za na miso bato. Donc bamsusu basalango selon influence abaninga. Ce que pour naïo, ils ont ma bête ou c'est bien? Ils ont ma bête. Ce que faut la génération naïo. Oui. Comment ça la génération naïo dolingo zala la page n'est pas fait comment on le bat. Donc on a fait milieu, on a fait mot déjà bah on fait talent, fait sac, fait fond la sac, fait ton takabelo. Ce que tu dis que mbala ba jeune garçon ba na ba na ngote. O sani. Avec le temps, nous surtout besoin mbala mote selon ba moyen ya ko s'occuper na selon possibilité na. Soit azana soit azana ngote kanga mutemo kufa pétin. Donc les ozana mi bala micro zo mozo na te ka génération. Génération ngaka. Ah, donc ceux qui déjà sont plus âgés que ngai non ko benge papa to yaya pourquoi? Soit cause papa na ngai zal ndet na bimika na papa na ngai moko. Respect zata. Bon, conseil ni on fait ça ba kunyo surtout ba fille o ya âge na yo ba linga mi bala mikolo. Conseil ni ko pe ça ba. Que zana li foot morote batika baluka ba toi génération na bango. Donc eza mabe vraiment ma casse. Ndeko Yasmine abike faut linga mobali o aza génération na faut linga mobali o aza âge na yo donc influence baninga et cause donc cause influencé par baninga te comme on a un iPhone X na e comme on a film on a talent na ye na sac na e c'est là yo penser que mobali wana tata mutasala ke bon c'est là yo penser que mobali wana mutasombela ke ta penser que bon comme tout grand frère na ye mutatinela ke téléphone comme tout père na ye mo mutapesa ke bon asomba téléphone yo loko yebi na ote comment kama weli ça donc comment weli la kana zwa via mbanga kama mkolo ko tata na mkolo maladi na e tata na mkoto mto asala na e trop azaba mama be ma semence na wana yo c'est bien fait bon merci Ndeko Yasmine te peux mine na conseil na merci to mon vende ko na biso mto amoso na pembeni to pousa pe caméra na micro liboso na eto yo kapé yembote et ya comment nani comment on adore casse bébé dodo. Oui. Le caméra na biso à EMLTV 1 na micro na biso na nga mo journaliste na EMLTV Jello Place na ya. To liboso na opona solo non à propos ya sujet na biso. Sujet na biso lelo eza point nini ba fille à génération na bino na biso. To comment préférer libali ya mikolo ke ya âge na biso point nini. Bon, eza pe influence baninga. Comme on a un téléphone et porte des habits qui coûtent cher, yo pe kaka ni moi si je vais avoir ça l'envie on les autres na biso to ke ko na mibali ya génération on a dit sauter cela na papa mikolo donc faut pas suivre tout ce que les amis font autant yo pe rolando ke linga papa mukolo soit dans la maladie ni a pesu tu vas rester avec ça et bloquer pe ba chemin na mususu et bloquer au vie moi on la vie na yo bala exact moi bo taper exact ce que comme conseil selon yo quoi apporter les baninga na o ba sala on ba tika to ba continuer ba tika po eza bien te bazo bloquer ba propre vie na bango
on va avoir chance d'avancer dans la vie exacte autant que que papa ya mukolo wana ada ba malade na peso malade ana et kanyo pe mabota rapi moyen obota non to ki ndo na biso ya biki eza mabe donc botika influence bomaka influence bomisaka botika kolinga mibala mikolo eza mabe. Merci mingi ndeko d'orchestre sepelimi. MTV dos abonnés c'est dollar et mokonzi bébé secret osala kana bololo te kasi sukali bébé secret